fille aujourd'hui. Aujourd'hui, je retourne à ma vie. Banakin, ban Europe, bana mokili mobima, bana monde entier, ozali message outi musika, bozala connecté, image na bino ya sika, Francisco plus que Bolingo. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. Babi Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko igo dana bimi na site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Merci vraiment à toi Francisco plus que Bolingo. Ah non, mon frère, vraiment, je suis au cœur avec toi. Yemoko Francisco de plus. Tous les matériels sont autorisés, tout. Et regarde niveau. Boumwa mama, Yesu Christo, Yebaki yote, Ovina ngai, Yokana nukomo yote, Yesu kokola nangaye, Etela ngali solo yote, Nanzela nangaye, Yesu ngana kudani na yo, Yesu ngana kudani na yo, Yesu ngana kudani na yo, Yesu Kristo, otina bote mofani, Yambela kaye, Ozu esika ofani, Ozu esika ofani na motema Yesu. Esika ozu na motema ofani, omoinanga Yesu Kristo, ekomi kotalela kaka yo, papa na nzela nanga yo, Yesu ngana kutani na yo. Yesu omoinanga o, Yesu yote omoinanga o, Yesu Kristo yote omoinanga yo, Yesu na nzela nanga ye, Yesu ngana kutani na yo. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton amour, mon Dieu, j'ai besoin de ta présence, car nous vivons dans un monde plein de troubles, nous vivons dans un monde plein de souffrances, nous vivons dans un monde plein de crises, sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, parle à mon âme. Je suis rejeté à cause de ton évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, parle à mon âme. Je t'en supplie, parle à mon âme. Mes frères m'ont abandonné parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. C'est pour cela que les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne. Voilà, mbote toujours la bande ko bazola na biso na site Francis Pisco Bolingo. Balobi vraiment lelo vraiment tout ça vraiment na mokolo ya esengote. Merci nanu na bande ko oyo bazo soutenir nanu ya famille oyo bauti ko kufila mwana mwasi Cynthia na kata Toulouse awa. Tana so ba Cynthia bato musu bako kanisa ta musu Cynthia o babomanga pa ba indien. Mais ezali yete to kufila susu mwana mwasi jeune fille ya kitoko ya pembe na kata ya Toulouse la ville rose. Donc yango bana Paris vraiment nazalaki na Paris mais na longo Paris na zongi Toulouse vite fait parce que para kolobelana na makambo oyo ya hommage ya Cynthia ba utoko boma. Tozala bandeko na kata tona bandeko na sima na ngai bozomona bango nazotambusa ba micro vraiment awa bomona ka ba papa ba kolobela ba jeune pe ba kolobela na kata Toulouse ba congolais ba komo boma biso toujours ndete ba soso mais na ba pays libanda ba komo ba congolais. On ne t'abandonne pas. Cynthia, on est là, 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 on ne t'abandonne pas. Donc n'était Tokolalawa, Mabo Mabiso, Mesura Yoka. Donc n'était Tokolalawa.
baboma biso makola yoka otemete baboma biso la même vie. Justice, Oussitia, 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 justice, Oussitia. Assassin, 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 assassin. Assassin, 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 On ne t'abandonne pas. Cynthia, on est là, 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 on ne t'abandonne pas. Nazobana papa na ngai. Bonjour papa. Bonjour. Bande ko bazali ko landa biso est-ce que na rôle bana pourquoi toza awa pour na mokola lelo ya le 2 septembre 2017. Tozolela mwana na biso baboma qui est parrain assassin un repris de justice sa boma batumi satu akina liberté provisoire conditionnelle siko tozali awa toye ko manifester tosali babengango marche blanche to que n'est pas préfet pour nous représenter indignation à Bisso et pour alerter tous les parents qu'il faut passer à la danger. Parmi nous, il y a les assassins qui vivent avec nous. Donc,
bamama baza kolela bapapa baza kolela biso nyonso bajeune bazali atolobi esalama lisusu te. Voilà, balobi papa yaka to continuer balobi esalama lisusu te toujours na sima caméra ntimba lipasa mais papa moto aboni azali africain ou congolais ou français moto ni aboni. C'est un français d'origine. Donc français vraiment moto aboni congolaise. Oui oui oui. Il a avoué son acte. Mais il ne veut pas dire pourquoi. Après, c'est pas raisonnement. Mais est-ce que Bakangi? Oui, oui, oui. Bakangi est déjà à prison. Non, nous va juger. Mais ça n'a garde de vue pour le moment. Mais tu dis que quand même, il y a lutter. Voilà. Merci toujours à la bande. Donc, n'habitez pas, je vais manger caca. Bon, on a des choses là. Image en haut, bon, on a assassiné petite moisi awa, nakata Toulouse, Toulouse la ville rose, donc on va aller au coup awa. Là, ça toujours comme un micro. Voilà, tout ça toujours peine à jeune à Toulouse awa, bazali ko le baga toujours na sima caméra timba le passe papa Bellevue. Mbote ndeko. Oui, Mbote Francisco Bolingo plus que Bolingo. Mais le retour sur la Toulouse mokola le 2 septembre 2017. Tout ça à Toulouse bandeko bazo na biso na monde entier ba yebite pourquoi tout ça mokolo lelo awa marche o eza pona Congo te eza pona Kabila dégage te mais marche o ezali pona ndeko na biso ya mwasi o ba uti ko assassiner na kombo ya Sitia bato musu ba ko ko seta musu o ba boa na pa ba indien na pa ba indien mais o eza o ba boa pa ba indien te eza mutu o akufi na kata Toulouse la ville rose akufa le 21 juillet na Toulouse awa 21 ans. On a 21 ans donc moi na jeune fille vraiment ya pembe kitoko tant que moi na mobali okolo banini. Bon, de toute façon, Titan Otoye awa ezake ba makambo ke tozo bundela mingi surtout pe pona mboka na biso. Donc biso awa donc tellement tozali na pays ya droit. Donc tellement mutu oyo a filaki ndeko mwasi oyo assassinaki justice déjà azui biso yango tobimi awa ke tozo ko marcher pona ndeko mwasi po ke mutu wana po azala condamné mort en vie. Donc yango wana nde toza awa ndengi kaka tout le temps topesaka message pe na peuple congolais il faut mobilisation ezalaka makasi bo se mobiliser peuple po to bengana monguna oyo avandeli biso na mboka depuis longtemps. Donc itala awa ku tozali na Europe mais tozo bundela kaka état ke ndeko na biso congolaise oyo bautaki ko assassiner donc yango toza awa donc yango nazoyebisa kaka peuple congolais olala te toujours bolamuka to bengana monguna na mboka ingeta. Voilà, mboka ka toujours bandeko bazona na biso balobi soki justice soki mboka na biso ezalaki bien gouvernement na biso ya kata Congo RDC alinga pa landela makambo oyo mais tellement mboka zotambola mabe ba congolais bazokufa partout ba congolais bazokufa dans tous les pays même na pays libanda bakomi ko boma biso ba tuko boma biso ndeko mwana mwasi ya 21 ans akufi ma jeune fille ya pembe na kombo ya Cynthia o ba boma pa ba indete ba tuko boma so mususu na kata Toulouse awa na kata France quoi Toulouse donc Toulouse na kata France tozali awa tozotanga ce micro tellement facile puisque bolingo bato babi toujours na sima caméra simba li passe à papa Bellevue quoi donc tozali awa toujours bana Congo te tolobaka soki congolais moko azuli kambo eza ndete congolais nyonso azuli kambo tozala biso nyonso ensemble okobakisa nini surtout naza na message moko boye nazopesa surtout na diaspora oyo toza awa na libanda totika kozala na nsima ya baopposant na biso po toza na biso na opposant oyo te azolamusa peuple mpo na soulèvement populaire même si mpe natali makambo ya nde mwana ntsemi mpe eza kaka makambo na bango moko ya ndeti ke na baimposteur oyo aza na place donc yango wana peuple congolais diaspora tozala uni tolongwa na nsima ya baopposant wana mpo bazodistraire biso mpo biso moko toza capable ke ya ko mobiliser peuple po tobengana bato oyo basimbi mboka na biso donc tozobundela kaka ba assassinat surtout oyo esalamaka na RDC Congo surtout ça. Voilà, merci toujours balobi pe kaka toujours bango na ba jeune à Toulouse baza na kanda bauti ko bomela bango jeune fille ya pembe na kombo ya Cynthia na solo bango na bana toujours Cynthia ba boma pa ba indien te mais ba bomi susu Cynthia mususu na kata Toulouse awa. Voilà, babomi sur Cynthia mususu na kata Toulouse la ville rose. Babomi biso mwasa pembe vraiment na 21 ans babomi na kaka boye. Na sala ba jeune à Toulouse bana kanda mabena na colonel e bula famo na lemba. Mbote ndeko. Mbote mon frère, mbote. Okolo banini biso ba Congolais ba komo bomba biso tina ba poto wa vraiment nini yango boye.
bon toyeba te mato yaka ndenge ya nzambe kaka akumbaka biso malgré petite sœur na biso sense yanga ayebi ye petite sœur na biso apalin ntango ya mikili tosolane tomonana mais na comprendre te yuma moko boye soit disant soki nai soki ramble nango ntango akomo te mpona ofula ye donc nango ntango akomo te mpona ofula ye donc abomi petite sœur abomi alia na Marseille aye na Toulouse lisusu abomi donc mpasi na motema mabe yango omenga lelo na ye mpona asala marche mwa ya Congo ingeta sans oublier Congo toa toujours na nsima sente jusqu'au bout toke ntina ya préfecture tosisa makambo apres tozozongi bapalin. Voilà, merci toujours bandeko bazola na biso nde baona les jeunes combattants. Mais na minute pe oza pe combattant peuple congolais pe bazana kati kisasa bazola na biso malgré tozana hommage ya ndeko na biso Cynthia congolais so ba uti ko boma uti ko assassiner ba chubi ba mbeli ba bomi nde ba boma Cynthia. Mais na minute pe moi mais c'est pour ba congolais bazana kisasa pona yota ki combattant le pe makamba mboka moi 4 secondes. Bon, merci mingi pour la parole à Kini, sans oublier Kini. Nga robot sa Kini. Kini ama beye na biso. Kini ama beye na biso, ma beye na biso Kini. Robot sa Kini. Donc, nde Kini ezali bongo, to appelle matanga pe kuna, to matanga ezala Kini. Matanga biso apa to tika, biso otanda to tika apa bakenda. Biso matanga ezala toujours la famille. Mais to senga mboka na changer. Kabila Kanambele. Hippolyte Kanambe Kanachin. Hippolyte Kanambe dégage pour alongola mboka wana ya Congo pour vieux à la poser quoi. OK. Merci voilà cameraman so ba mandeko nde bazokota wa. Ah to toujours na kati ya Toulouse la ville rose bomona ka bandeko ndenge bazali ko leba. Voilà toujours na kati ya Toulouse la ville rose. Bandeko ba utiko lobela pe na so continuer ka autant ce micro te Francis puisque bolingo. Bambote nanga na sele zino ba na sombo zoro bilele. Tous toujours ensemble pour la mboka na biso Congo RDC. Nde boso mona ka toza toujours kaka na Toulouse la ville rose. Na bikende lo falto za na réunion ya ba combattant ya Paris. Na zaki na Paris na longo Paris na Toulouse apona ko soutenir pe bandeko na biso bana Congo. Nde ba utiko assassiner ndeko na biso mwana mwasi ya la kombo ya Cynthia. Cynthia eza ba bomba pa ba ndete mais eza Cynthia musubu ba utiko mona ka Toulouse la ville rose. Donc bana Congo nde na ba toujours kaka les photos za ensemble. Tous ensemble pour la mboka na biso Congo RDC surtout ceux qui congolais moko azuli kambo tous ensemble to bunda na wonde ti Congo moko ceux qui congolais moko azuli kambo yande ti Congo nyoso muteseli kambo donc le temps na Toulouse la ville rose ba ya ba pesi mille pe na ko zape famille ba koloba pourquoi ba assassiner qui est voilà merci toujours la bande balobi toujours na sima caméra timba le passa bazo zo biso toujours quoi timba le passa ko zo biso ba image ti na sima kuna et ça m'a bien. Nous entendent, d'accord? Leurs familles sont venus nous soutenir, en tout cas je vous remercie, je n'ai pas trop de mots pour continuer. Je suis un peu ému comme ça, parce qu'on va Merci tout le monde, merci toute la famille, toutes les couleurs, toute la race, merci tout le monde, merci beaucoup, merci. Alors, merci beaucoup, je vous donne la suite des événements. Aujourd'hui, le préfet nous avait autorisé de faire cette marche blanche. Il n'était pas disponible de nous recevoir aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, on est entouré plein de services de renseignement. Quand on est arrivé ici, les services de renseignement nous attendaient. C'est eux qui nous ont pris à côté pour nous dire ce que veut le préfet. Donc nous avons pris le rendez-vous auprès du service de renseignement. Le préfet tient à rencontrer la famille. Donc ça sera une audience auprès du préfet après cette marche. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais il recevra la famille pour les écouter, pour prendre leur doléance. Donc il dit que ça se passera en plusieurs étapes. Il nous autorise aujourd'hui la marche blanche. Il nous a fixé un rendez-vous pour une audience. Il va recevoir la famille pour présenter toutes nos condoléances. Et il veut que ça se passe tranquillement. Nous avons eu l'appui de la mairie aussi, qui nous a envoyé son représentant, donc monsieur le maire adjoint qui est derrière nous, qui a défilé avec nous, qui a marché avec nous. Mais en tout cas, nous étions soutenus par tous les services. Merci pour la police, merci pour les services de renseignement qui sont avec vous. Ils sont une dizaine.
que le préfet a mis à notre disposition pour savoir que tout doit se passer bien. C'est pour nous qui biloko, c'est pas la peine. Toto ndina bateau yo bazana bisawa. Mais vraiment, surtout votre conduite et la façon dont le soutien que nous apportons à la famille, je crois qu'on pourra faire un petit geste en disant qu'on est toujours avec nous, avec vous, comme vous l'avez dit, en remettant ces bouts de fleurs comme un soutien qu'on remettra à la famille, que la famille pourra le garder jusqu'à un certain temps pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Que la communauté africaine, les amis, tout le reste qui l'ont connu ou qui ne l'ont pas connu, mais qui nous soutiennent, on vous tiendra au courant de la suite. Prochaine étape, rendez-vous avec le préfet. Et nous avons aussi des démarches à faire auprès de la mairie. On vous tiendra au courant. Alors pour nous tenir au courant, moi je suis passée parmi la foule et j'ai récolté quelques coordonnées de gens qui ont fait la marche blanche. Donc là on est, je sais pas, une trentaine. D'accord. Si la famille de Cynthia a besoin de nous pour du soutien à nouveau, pour une autre marche blanche ou autre, pour être devant le tribunal peut-être le jour où il sera jugé, n'hésitez pas à nous contacter parce que les articles dans la dépêche c'est bien, mais un réseau direct c'est encore mieux. On était là la première fois, on sera là toutes les fois suivantes. Donc voilà. on peut remettre le fleur à la famille. S'il y a des gens qui n'ont pas donné les coordonnées, venez les vous pouvez les mettre et donner aussi les coordonnées. Ça sera une sorte de réseau que nous allons créer pour vous mettre au courant de tout ce qui va se passer. La presse, c'est bon, on n'est pas indigné, mais nous allons suivre la procédure administrative telle que la préfecture nous demande de l'avoir. Nous sommes très contents, satisfaits. Comme ça, on va lui parler à vive voix de nos indignations, de nos propositions. Merci beaucoup. Toujours le meilleur, numéro 1. Moi, maman, bon, sans doute pas na yété. Ah, Francisco Bolingo, merci vraiment, papa. À ce peu de makasi. Eza pasi, kozanga Francisco Bolingo, eza pasi. Yango Bolingo, tikala kaka. Umela, ah, Francisco Bolingo. Mais moi, biso likolo to leka. Francisco plus que Bolingo. Umela, soki boboy, bosali mokili na bino. À suivre. Francisco Bolingo, Banakoko, ce soir c'est spécial avec le clip de Rebit. Tu vois qui vit de la musique, si check ça. Y'a même le respect de l'école, on sait pour que nous posons. Non, on peut les décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler,